par rapport au makambo matanga soki moto azokobela osi basensibiliza mpe famille te eza na bafamille mosusu oyo bazalaka mpenza na bomoko soki ndeko na bango aza malade peperke batika ye akufa po soki akufi bosala dépense ebele mais ya mosusu aza malade bokopesala dépense kaka ya ba 200-300 $, mais soki akufi bokomala ba 1500 ba 2000 $. Bafamille eza nango organise epuis eza nango bafamille ya malamu esanganaka oyo atie loboko esangisi boswani moto na bino abeki na pe mais bafamille oyo eza nango organise te epuis eza nango mpe na maproblème ya malamu te ya kosunga mpe te bamosusu balingaka bango mpe orgueil baza bato moko ya lolendo kosunga te soki akufi tolingi tokosala mpona bo nde yango mosusu batikaka na bango mpona batiki motu mpe abeli mpe akufi na ye mpe aletanga oyo ekomake bakula basali kazi tokoma mwana na Kinshasa baloye batante ya 300-500 $, bosali batapage batante badi kobanda ntina point bamiziki tutututu lobi bamiziki ya mboka me bosali dépense ata ba 5-6 000 $, même 10 000 $, mpona kaka bayebake bino mokonzi na bino na honneur bataka bandaki kobela olukaki honneur wana te mpona ye. Donc yo otikali na bomoi prendre conscience bien dans l'entame sans les années je le sens na kufi amnande ko kende wapi parce que les autres les accords pour le batanga mais to bossa na tango mona mutake batanga za mona zambe surtout comme ça ngati okaka ozapi bozala na baka boye bozala na point boye wana muta kufi la kaki cimetière parce que ba camarade na muto zai ko lele ta kufi mais tanga uta cimetière ai baki ba sangani baki na point moko baba di ko mila abosa nyoso toi parce que on va tout ça ensemble bien ba mso ko to comme et et bapeki skola tati topeki skola tati mais otala na matango ofandi otali bato nde baye matanga obi mais on a évité na lobani surtout soki bandeka poto te toyeba yango babenga baprofessionnel komona na tante otala batante osantike oyo bema bapro po mpona nini aza ndeko na poto atinai biloko batante oyo balue eza telema kitoko makasi nde toyebaki babapro mais soki oza na bapro te yo mo devele suite prendre conseil ntango ke matanga susula et tu as la bêtise de conscience là examiner quel déco on rappelle je m'en comme lokola ye ndé na ko se comporter wana en tout cas nous ala bien mais surtout comme mana loyenge en tout cas ezunga teza vraiment makasi et simbate